Mama wa taifa Ejika Sindile ke o azali na kombo ya mama si azali na double nationalité. Azali star, azali pe mwasi ya méga star. Est-ce que vous comprenez? Azali star, yemoko azali star, azali pe mwasi ya méga star. Donc na kati na ye azali na double nationalité. Mama wa taifa Ejika Makati la complexe wana bolina ki bola tsa mama si. Et pourtant mama si c'est une femme de principe. Moko ya ba secret na ye. C'est une femme de principe. Cette femme-là, c'est pour cela, elle a réussi à regarder les gens comme Kofolomide. Elle a réussi à encadrer la femme du monde entier. Elle a su encadrer sa propre famille, ses enfants, bananaye, à garder famille naye sacrée. Plus de 18 ans, attention Libanda, que nous nazata na voice, ya moitié ni, ya mamasi atingelanga, to na yoka kiango kota ba voisin. Plus de 18 ans. Mais les stars. Mama wa taifa Ejika Ma vie à love. Muka olinga. Mukuwa na yo. Tala. Base bele bana banda kwa mabala bazana bamikuwa ya bamikuwa na bangote. Mibale bele babala bazana bamikuwa ya bamikuwa na bangote. Jura kokutana na mukuwa na yeya ate kozwa 10 ans. Lokola za mukuwa na yo elata nzoto. Oko comprendre que il y aura changement, même niveau mental, il y aura changement, même ta façon de parler, il y aura changement, même ta façon de te comporter, il y aura changement. Mama wa taifa Ejika Bote na babone na ngai Jika TV News, bote na balandi na biso tout, balandaka biso monde entier. Na pesi bino bambote, j'espère bien que vous allez bien. Ngai pe naza bien, bienvenue na Jika. Tozali wana pona ko servir bino. Tozali wana pona ko pesa bino basango. Ya mindule basango ya makambo zali koleka na monde ya musique na biso, actualité ya ba musicien, actualité ya banani bazali kosala le tomo pe lokumu ya mboka na biso, yango nazali kopesa bino nyonso mbote. Bande ko likambo ya mbote, okomona pesi oyo ya lobite na pesi oyo po yete, oyo yepo ete. Alors bino nyonso bolinga Jika na pesi bino mbote. Bino nyonso bozala de cœur avec moi na pesi bino mbote. Bino nyonso bozala ensemble avec moi na pesi bino mbote. J'espère bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Bienvenue chez Jika. Abonnez-vous massivement tango koti au s'abonner, au liker, au kozanga et le côté. Bakofifil na bakofiati tout ya monde entier na pesi bino mbote. Na kanisete bozali malamu mingi koleka. Mama Sidonie na pesi mbote, papa Gaëtan Kelulu na pesi mbote, papa William Okende na pesi mbote. Bao yanga ya motema, bao yanga ya bolingo na pesi bino mbote, bao yo pe na bosani na koki ko bosana te parce que ata Montréal a rappelé ki ngai Valérie Petelos, my sister, tu mérites ça. Tu mérites ça parce que vous allez soutenir d'une manière d'une autre. Et ça n'a pas live, et ça n'a pas commentaire, vous allez présenter. En tout cas, vous méritez baingetanayo, vous allez aider batoyo, vous l'ingaka Jika soki naza liboso na bino. Lelo to kobeta no masolo ya secret ya mamasi, secret ya mamasi. Lelo to zoyoka mamasi par là, mamasi par-ci, mamasi na gauche, mamasi na droite, mamasi na l'ouest, mamasi na sud, mamasi. Sima ya mamasi wana, bandeko boye bananu ke kombo ya mamasi wana mutapesi yango eza mopao. Boye balisusu ke kombo ya Sindile Ker mutapesi yango eza kaka mopao. Yango ye moko mamasi alobi ke nayaki ndambo okomisi ngai mobimba na maboko na yo. Loyembo wana mon bonheur ezali l'explication ya mutu ya mingi epa ya mamasi parce que ayaki ndambo biso nyonso tozali na ba image soki Fabrice Mandeka ndenge tokoloba boye akoki kochela biso ba image batu bazana bango na ba telefone ya koloba lolenge nini ayaki koluka musala ayaki koluka bulo ayaki ndambo mopa wa komisi ye mobimba. Cette femme là ce n'est pas une femme comme les autres, ça je vais vous dire la vérité.
ezali na basi oyo bazali lokola mamasi babombani ezali na basi oyo bazali lokola ye babombani me kasi ye azali mwasi oyo azali public azali mwasi oyo azali ayaki pembeni ya star oyo azali connu mondialement mokili mobimba eyebi ye alobaki te ke na profite na kistarmania ya star wana te alobaki te ke na profite na boye te mponga mpe na misala jar te bandeko monde oyo toza nango isifi ozalaka na 50 personnes balandaka yo to 50 personnes baadimiraka yo soki ozali na personnalité te soki ozali na kibomoto te soki ozali na connaissance na kati na yo te soki ozali na éducation na yo te okosieta. Ça c'est la pire vérité. Okosieta yango koma komona ba misusu bakoma na bango bato ba snap bakoma kaka boye nakoloba bien nakoloba ya solo bato ebele bakoma bato ba snap yaya bakoma kobenda bote na ba snap bakoma kobenda nyonso na ba snap bakoma kosala nyonso na ba snap pona nini bazali ku accepter monde matalana basi ebele mpona complexe surtout basi oyo ezala basi ya média ezala basi ya bastar ezala bango moko bazali bastar bayembaka parce que singileke oyo azali na kombo ya mamasi azali na double nationalité azali star azali mpe mwasi ya méga star. Est-ce que boko comprendre? Azali star ye moko azali star azali pe mwasi ya méga star donc na kati na ye azali na double nationalité azali na double starmania ekoki komatisa ye mpe lisusu mapeka ole mapeka na ezala na se mapeka na ekotombwa mekomi likolo ya mutu mais malgré tout ça cette femme est restée intacte. Secret caché de Mamasi. Malgré tout ça, cette femme est restée intacte. Cette femme-là n'a pas cédé. Premièrement, d'abord, parce que l'éducation est personnalité. Elle a accepté d'acheter personnalité physique. Voilà aujourd'hui, même les ennemis de cette femme-là, bazana kobanga, babanga kaye, na mopeke, bafinga kaye na soni, bafinga kaye na simandako, parce que soka telemi pembeni na bango boye, bakokokolo bate. Les femmes de médias, de vedettes, ba cédé na ba polémique ya ba internet. Basede na bilobele ya batu ya libanda, basede na makambo batu balobaka, basede na n'importe quoi ya balabala, basede au lieu d'assumer ce que tu es, donc okokende pona yango parce que bafininga na kauka, parce que bafininga na za matama, parce que bafininga na za libumu munene, yaya oke ko benda nzoto, bake ko pasola yo nzoto, bake ko tia yo biloko ko chacha, po bima wa paraître, ba mona yo danger. Et après chose qui est grave, okokende kosalisa nzoto wana ole mobali ndatinda yoke mwasi na ngana lingi okende kosalisa nzoto mwasi na ngana lingeli yo boye mwasi avivraka selon goût ya mobali yaya yo na nozwi mobali te osoki kosalisa nzoto siko soki nzoto oyo oza nango mobali alingi atia yo miso asepeli nango te qu'est-ce que tu vas faire okotikala etula mpo na libela. Nakati ya complexe wana bolingaki bolatisa Mamasi. Et pourtant Mamasi c'est une femme de principe. Moko ya basekri na ye. C'est une femme de principe. Cette femme-là, c'est pour cela elle a réussi à regarder les gens comme Kofolomide. Elle a réussi à encadrer la femme du monde entier. Elle a su encadrer sa propre famille, ses enfants, bananaye, à garder famille naye sacrée. Plus de 18 ans, attention libanda, que ngombe na zabwe, na zata na voice, ya moitié mi, ya Mamasi atingelanga, to na yoka kiango kota ba voisin. Plus de 18 ans. Mais les stars, plus de 18 ans,
afandi na table na nini na plateau kingandi alobaki balangage ya boye oyo koko créer ba polémique non na kati na ye azali kolata kideyese. C'est une déesse cette femme-là. Tant que vous avez dégagé le yembo, bandeko, tant que vous avez dégagé le yembo, vous avez senti que non, cette femme, c'est quelqu'un d'autre. Elle sait diviser les choses par deux. Elle a dit que c'est la différence entre monsieur mon mari et le monsieur le boss. Monsieur mon mari, c'est à la maison. Monsieur mon boss, ce qu'il y a ici dans le cas liboso bina, au service public, je dois le faire. Parce que ici, c'est le boulot. Aouande pesa kabiso mi tukato mataka. Aouande salara ke to zwa mbongo to futa gaba travailleur. Aouande salara ke tu avancer. Voilà le secret de cette femme. Merci Nabino, parce que vous occupez votre aussi. Vous comprenez que tout ça la guerre, na muto rotika la rosa la guerre na bisoté. Même bateau bazalaka tout autour na bango, bakotika la jamais que ça la guerre na biso. Parce que bango baza dans le bon. Bakoya ka ko expliquer bino pe ko le bale pourquoi. Donc me mettre à tout ma page TikTok la mamassi, tu vas comprendre que là-bas c'est la promotion. Tu vas comprendre que là-bas c'est la promotion. Ce qui va voir que l'on place wana, et ça que la moi sommes comme bini. Mon pas voir qui biloko, parce que même tout ça manger la platinum. Na kata platinum wana, yaya, ce que l'on tondité, oyoka son anate. Si vous avez la déception, parce que vous risquez au mi-bouma. Ça, c'est la vérité. Ça, je vous dis, c'est la vérité. Si vous avez la déception, et ça fraîchement. Baoucho boya fraîchement. Vous avez la mobile, vous avez la mouassi. Yaya koyoka yango te. Mais si vous avez la vie que na kolité, na ko gagner, yaya yoka yango. Parce que album wana, na yobi que ceux qui na ko ben yango nini. Moi, je suis parce que mon père a Betty Old a protégé les émotions à niveau que ça a raté. Mais il y a des civils qui sont de yes. Signer le cœur. Azako Pessa, tu vas comprendre que non, cette femme-là, elle sait. Donc, Azako, na katinaye, a sa ligne existence, c'est beaucoup de belé na katinaye. Lelo basa bastar rebele bazali. Mais basa bastar wana bandeko. Bazala bastar te. Bango bazala bango na bandako. Na cause exemple ni c'est maman Sylvie Mampata. Oh! Sur internet, eza pour apesa bato mateya. Bien pour na sabio bazo belamba la mobile na ye. Pour na obena yangia na ye. En dehors de ça, elle n'est pas là. Elle n'est pas star. Ce qui nous sont toujours bien naïe, c'est grâce à combien de mobile naïe. Mais ma couple, on est idée. Il y a deux stars. Tous la légende. Et la meilleure artiste féminine d'Afrique. Na kacha couple wana, baebi ko sala plate, par des choses. Yo kamisi, na mula oyo mopa wa lebaki, na plateau, 18 ans, na 18 ans wana, couple wana utikali komona ba problème te. Couple wana utikali komona pasi te. Batikali ko imalima te. Batikali ko suwana te. Batikali ko zoba problème te. Bandeko bolanda biso. Bandeko biso tozala panzi sango. Biso tozali ba panzi sango. Musala na biso ezali koteya. Musala na biso ezali kopesa bino koteya malamu. Mais à aucun jour, aujourd'hui je vois les hommes prendre ma camouna bango privé, mettre ça sur la toile, profiter de la visibilité à la mouké, à kamati ceux qui m'ont signé, à kamati ceux qui n'ont pas signé, à lui étaler les bandes, et à la likang, et à la moi signé, à étaler pour la visibilité à la mouké.
Aujourd'hui, je vois les femmes mariées. On va zoter kamibali na bango nanda. Ayebi ke moi soki na sali boye na ko détruire mobali nanga parce que là nazaka na bato balandanga nazaka na bato basepela nanga azo profiter na kisamanya na ye wana pona ko détruire mobali na ye. À aucun jour cette femme-là a métier. Mais bazo pesa biso kaka ba meilleur na bango. Alors cette femme-là a ça comme mérité. Azali na ba secret tout autour ya mamasi eza na mystère, il y a une déesse. Ça c'est la vérité. Album oyo na yebite na ye na légende na biso basalaki yango ndenge nini, bapensaki ndenge nini, ezalaki ndenge nini bandeko. Platinum ezali suka. Platinum eza suka. Mama si a dégagé voix moko. Mama si a dégagé inspiration d'amour fait. Flèche. Amour fraîche. A dégagé. Au sentir que non, vraiment va dégager amour. Va dégager vraiment amour. Yokami si ce qui complicité, ce qui veut les athées. Couple de stars. Va travailler. On va servir du comme Kingaboui. Non, parce qu'il y a l'amour. Et cet amour-là, qui a si protégé ça, qui a si gardé ça, c'est une femme, maman. Ça, je vous dis la vérité. C'est une femme. C'est une femme qui a si gardé, qui a si protégé cet amour pire. On est sali que le platinum, peu importe bataille ou meni, peu importe le moment où je suis, c'est une femme. On a siré pe azou. Pour servir sur l'amour. Les ennemis, les jaloux, les aigris, les sorciers, tout le monde sont d'accord et tout le monde bazan par terre. Bazali observer la malilisa. Est-ce qu'il y a solo? Est-ce que bini? Est-ce que zayango? Toyoka yango nango. Yawa bon yo katana kintueki. Bon yo katana benga kuzu. C'est du bon, c'est du wow. Ça là, je vous dis, je vous assure, il ne faut pas avoir honte. Il faut écouter. Lorsque vous écoutez ça, vous savourez la bonne humeur. Vous savourez le... Écoutez. Attends la série mbetu yaya. Pourtant, nous sommes bana na yo. Bazaka bakofifi na bakofiette. Olobi mwana na zaboye. Na zaka kote ya defade. Lokwa na zaka kote ya defade. C'est que fana kota na se ya mbetu pona sani pona yoka yaya kota na se ya mbetu kota penza kota kembe ko yoka yako. Tout ça là c'est inspiration et amour. Lorsqu'il y a l'amour, tout ce que les gens peuvent faire, ça réussit. Lorsqu'il y a l'amour, lorsque Kinyezali, lorsque l'abondance, paix du cœur, tout ce qui est le bonheur existe, tout ce que l'homme peut faire, ça doit réussir. Ça doit réussir. Et croyez, moi je dis, c'est seulement cette femme au nom de Mamasi. On a quand même une secret. Peut-être un jour, après qu'on partager la biso aujourd'hui, na ko fungola motema. Pour na pesa basi moko boy makasi. Pour na yebisa bango que non, ne faisait pas ça, ne faisait pas ça. Bandeko, ba pesa kakaka ozanango. Soko zanango te, ko pesa te tampi. Sozana malamu, o pesa ya malamu eko simba eke kitoko. Sozana ya mabe, o ko pesa le côté parce que muto akoyoka yango ko loba eske ye pa ko lobela bato. Aujourd'hui ce qui mamasi amitié, alors binga na lingina za la coach yaya. Vidéo moko eko beta ta 100 millions de vues. Pona koyoka kaka coaching ya mamasi. Stabilité mentale.
stabilité morale, stabilité physique, la joie qu'elle a portée. Elle sait comment gérer son mari. Elle sait comment gérer l'entreprise qui est quartier latin. Elle sait comment gérer la musicienne. Elle sait comment gérer sa propre famille. Elle sait comment gérer même les enfants. Elle sait gérer même les fans. Elle sait comment gérer même les gens qui parlent. Elle sait comment gérer tout le monde. Elle observe, elle regarde. C'est une femme. Aujourd'hui là, nous sommes tout. Nous avons fanda, nous avons beta maboko, nous avons bravo. Des grands projets et réussir au non seulement de cette femme. C'est grâce à cette femme-là qu'aujourd'hui là, tout le monde peut garder, observer silence et ne donner rien dit. Parce que tout a été ok. Tout a été ok vraiment la famille. Tout a été ok. Je vous jure, prenez le temps. Peut-être que ça serait un peu difficile, mais je vous dis, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, la famille. Prenez le temps. Peut-être le samedi pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons kanzembe moko. Nasali na tche na yoki na bandeli yango. Nasali na yoki na bandeli yango. Tala, eza na ba melodi misusu na zo yoka kuna. Et pesanga bulu yeke na mutu. On comprend que ça là, c'est un travail. Je me demande, mais quand est-ce que ces couples se mettent pour s'amouracher? Quand est-ce que ces couples se mettent pour se reposer, dire que non, c'est le temps de week-end. C'est le temps. Nous aussi, on doit s'aimer. Parce que lorsque vous composez même des chansons seulement, c'est fini. Hein? Ça prend du temps. Mais 46, la famille. 46. 46. Laisse-moi vous dire que ce couple-là mérite. Il y a un dans la vie, ceux qui n'ont pas profité au désespéré. Il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Si tu es encore en vie, si tu respires, voilà, il me respire. Donc, il faut espérer à quelque chose. Ma vie à love, muka olinga, mukuwa na yo. Voilà. Basi bele bana banda kwa mabala bazana bamikuwa ya bamikuwa na bangote. Mibale bele babala bazana bamikuwa na bangote. Jura kokutana na mukuwa na yo ate kozwa 10 ans. Lokola za mukuwa na yo elata nzoto. Oko comprendre qu'il y aura changement, même niveau mental, il y aura changement, même ta façon de parler, il y aura changement, même ta façon de te comporter, il y aura changement en tout. Parce que kutani na mukuwa na yo. Ce sont des secrets. Tout autour, il y a moi siwana onu ya mamasi. Merci beaucoup parce que tu es qui boto saki. Nous disons sokotaki. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. On doit prendre le temps ya konyoka. Platinium. Que les gens du volume B. Donc on comprend que ma carte il y a les gens du volume B. On pas à lobby tout à bomber le côté. Maman si a lobby tout à bomber le côté. Ensemble, na ba mindu le ya quartier la tête. Bapeseli makam. Quand nous avons cansé de recours à ma marifa, au senti que yaya yembe na motema pour une sœur qui est toujours là depuis longtemps pour lui. Ate Matiate Kiti, elle est toujours présente. Le vieux a parlé de tout sauf rien. Alors je voulais vous dire, les femmes,
Avant d'insulter, avant de parler de mal d'une femme, avant de dénigrer une femme, il faut prendre le temps d'observer, de regarder cette femme-là. Est-ce qu'elle mérite ce que je dis? Est-ce qu'elle mérite? Est-ce que ce que je dis là, est-ce que ressemble? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça peut aller? Est-ce que ce que je fais ça? Est-ce que ça, est-ce que, sans mettre, est-ce que belé? Fanda siko na caméra na yo, fanda siko na téléphone na yo, conjuguer va verbe, il y a une sur qui vous conjuguer, on comprend que non, tu n'as pas raison, on s'en a quatre à tort. On comprend que non, on a quatre à tort. Totalité complète. On savoure tout ce qui est, tout ça qu'on savourer, nous faisons malade à travers Albumouana. Et merci, parce qu'elle vous a imposé respect et boto siango. Merci. Pour terminer, tout ça, toujours la promotion, il y a les gens de volume B. Je vous invite, mes collègues, chers collègues, la presse, boti que la biso distraction, boti que la biso d'embrayement. On a un marketing, il faut donc peser la biso. Couple l'idée, les gens oublient sa biso danse. Te bloqué, te débloqué. Chikicha, chikicha, cha cha. Aussi te débloqué. Te débloqué. Ou t'en fous là, toi au kanga, asati. La porte est déjà. Donc, on va dire dans la danse, il y a couple au l'idée. Les gens qui n'ont pas biso, biso d'accord. Allez-y sur YouTube. Merci beaucoup la famille. Abonnez-vous massivement. Partagez, likez. On est ensemble avec vous. Te débloquer toujours. Merci Fabrice de derrière la caméra. Respectez Mamassi. Parce que cette femme-là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Elle mérite. Parce que c'est une icône. Elle y reste. Un jour, j'avais écouté une femme chanteuse critiquer Mamassi. Quand j'ai observé, j'ai dit, bon, j'ai regardé la façon que la dame là a parlé. J'ai dit, oi, Zoua, oi, Keto, oyo, Mamabe, oyo, elle n'a pas réussi. Alors, Mamassi a tout réussi. Et c'est elle qui est la maîtresse, la chef d'elle. C'est elle qui tient la clé. C'est elle qui dirige. C'est elle, la boss. La femme de boss, c'est boss. La femme de chef, c'est chef. La femme de PDG, c'est PDG. La femme de millionnaire, c'est millionnaire. Ok? Tout est fini. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Bye bye.